Valère on est Richard Opesa yo ne. Wana yaya nanga. Ba Valère mo to mona ba chroniqueuse nyonso wa biso. Biso yo Richard yo. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate parce que bobi ke Fifi Waston robo yo alataki na fête ya Grace Temo muto alataki robe lokola Fifi wana monaki eti pardon bolimbisanga robe asi wana kobeta ba 500 400 sans compter sac na talon mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui nazalaki te basa mpe bandeko ne basutena ye me nga siko mpe nazalaki te en tout cas so bolandeli cotisation na pia mpena mwa mbongo nanga biere Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo qui est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London.
This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani. Redi Amisi Bailo Kanto, Baki Selakaye, les bijoutiers de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie. Pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga De, Oyo Ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepeli sabino, bozako yoka musique, bozako lia, bozako mele, pe bozako bina, na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babetolo solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Merci ma fidèle internaute, il y a Fimbu News. Un grand merci parce que vous êtes si présent de suivre votre chroniqueur préféré, Peggy Titan, le parallélo, qui c'est la France 24. Merci à Batoutou, merci à John Lili, à Talon Annonce, merci à Jérémy Massoudi, merci à Batoutou. Ah, Toza Wapi, Toza na terrain man, na commune, il y a Bandalunga. Final, il y a gêne parce que les vies paillent. Asa jeune moro au lelo pe azolimake jeunesse au qui perdu lelo est vraiment jeunesse moko boye ya munene. C'est pour cela Peggy Titan France 24 aye awa toaki tokutana pe na ba ndeko na biso ba surprise tokutana Fifi si Waston asa toujours accompagné na ya lebo tomoni pe Ritier Watanabe toza na commune na Bandalunga par rapport ya curiosité tokosola pe na Fifi si wa parce que bobi ke Fifi si Waston robo ya lataki na fête ya grâce temo mutu alataki robe loko la Fifi si wana monaki eti pardon bolimbisanga parce que ayaki na unique à son genre ya madame parce que son atala calcul wana na bisi ya lebo robe si wana kobeta ba 500 400 sans compter sac na talon c'est longa na yeko retrouver awa place à match héritier watana baza on a kolukana sur la peine Fifi si wa parce que boyebi ala madame na nga hypocrite na nga hypocrite. Bonsoir madame. Bonsoir. Tout le monde a commis à Bandalunga. Donc quand on dirait au tambour la raté le rôle Bandérono Missousi mais tout le monde vraiment au fandi en plein bateau. Ici madame d'abord bonsoir. Bonsoir Petit Titan, Nalinga Maël, no plus na presse. Un garçon bien éduqué. Ils ont reflété famille nayo parce que bataille baté. Un osa buzo ba au fin qui sera yo beauté. Au fin sa famille na mobimba voilà. Donc ils ont marché assistant gouverneur. Il y a le directeur Lévi Mpaï, un ami vraiment à moi, très très close. On a essayé sans audience. Et qui a bâti sa finale, il y a Luc, il y a des jeunes sur Bandalunga. Donc il faut qu'on ait soutenu un camarade. Toza et Belé, il y a Franck Mamba, Bama Sanae. Et puis Héritier Watanabe aussi à Zawana. Après, ça a une émission, c'est pour vous montrer qu'au-delà de la TV, Toza la vie normale. Ce qu'on a pour la TVT, on a eu besoin de soutenir assistant au gouverneur Lévi Mpaï, qui est mon ami, voilà. Merci ça beaucoup. Ça pas créer un peu par relation à bien et merci seulement actualité, tout le monde m'a image de Tamboula, petite soeur on a grâce à Balaki d'abord. La donna, on a bien combo la donna. Ah la donna. Tout le monde a ma présence à Fifi Siwa parce que tout ça mon arabe doit être. La lingi tout ça la spéciale, tout le anniversaire il y a grâce temo la donna. Wanaza les qui n'a joui, en soi c'est ma fille, elle m'appelle de fois maman. Donc, Tolexa na vie, Tolexa Kanganae. Papa si na biso to mona Tolexa ka papa si wana biso de. Et c'est on a biso mi balé. Eh ba tu pa ba si na biso ki songi to kana ka biso de. Donc, journée na yé na encore l'examen inapercité à n'importe qui te la vie na. Voilà, c'est elle est condamnée, je suis condamnée. Nazalande déconner la vie. Même voilà. La soirée, tout le monde a vu ici. Parce que très à l'aise. Il y a on a dit ça, on a mis ça bien. Alors que avant notre mariage, je me donne l'invitation.
nga nazala deya na préparation. Ok. Donc nazala tina datambola na invitation Mais tout parce que tant que ça est moi ndenge ezalaki baopesa ligne aolongwa femme célibataire azokota mais tomona présence bandeko ebele eloko na esalaki efikisi wa azala te nazalaki te basa mpe bandeko ne basutena ye mais nga sikoyo mpe nazalaki te mais l'essentiel na pie cotisation nanga ya bien mpo na ndeko nanga voilà. En tout cas so bolandeli cotisation na pie mpena mwa mbongo nanga bien. Ici madame en plus ote un héritier na kaka makambo ya lubumbashi mpe yango mpo yambanga makambo eza bisi okomi mystique lisolo na makambo esalamaki wana lubumbashi wana bato bazweli yango te na lubumbashi wana amonanga nde naosala émission 13 mpona osukisa na esi petite sœur no abali okopesa mpe mwa conseil parce que bato ebele bazodute na ye o non libala kokukana te ayebi ngam na ndo ayebisa tu dois aimer dans la vie ayebi ça change pas en fait bawelelaka mwana bato mosusu baopesa ba 50 osala okende éternité bilo en fait elokanga na mobali na nga nde tolingana bato bamoluka tokabwana tika to bakabwana basala bo soki topaka ata tolingi tokabwana fo tozalaka bato basatanga na papa ya bino tokabwana soki otalaka nde père maximum bobongo donc nga mopesa opère akendake na père fo tozala bavaler one héritier azopesa yo nde wana yaya nanga bavaler moko tomona bachroniqueuse nyonso biso yayoyo héritier yo te valer wana ndenga meme elekela ye ngai Kabe Bondongo, voilà, c'est vraiment frère de plutôt même. Alimbisa Kabera, je me suis dit cette fois-ci, Nasa n'est pas malade. Ok. Merci beaucoup, Vivi. C'est un ma dédicace pour la film mais pas France 24. Et aussi, Joe Lili Atala, en chair à Nantes, il y a Batapegui Titan, il y a Jojo Monaïmen, grand frère Nanga, non, on est l'internet, mais na bolam pour anti-buzz nga, Mère Kabichi, Papa Crésois Sengou, il y a Magui Soutier, Coco Chacha, il y a Christine Moko, Mardoché Moko, il y a Christine Moko, on a Pessimbote, Amélia Kola, Massa Star, la seule fille de soi dans la méthodologie Moro. Oui, oui. Donc, je pense que nous avons parce qu'au-delà de tout, on a la biche. La date au soir, nous samedi à 0h. Dimanche, je fais des petits grandes émissions. Et on a souvent comme ma famille, à ce qui m'a staté. Et puis, il y a les moments où on a babi, il y a Simba qui c'est plus au opéra. Merci. C'était là, Fifi Siwaston. On a l'oba, et même nous vivons. Si on n'allait pas na yote, on n'allait pas na yote. Mais parmi les chroniqueuses, on a tiré la rama palin, titan, chama kolikolo, quand on a cuisine, Fifi Siwa, je suis reconnaissant, mais on a fini à répéter. Donc c'est pour cela, accorder une petite interview. Héritier Watanabe est déjà là aussi. Je pense que Drosso la peine Héritier Watanabe. Bah tout besoin en direct, je pense que Drosso a autant. Donc il y a Fifi Siwa dans un restaurant, Drosso a une émission mobile entière. Je pense que Napé Sibinora merci parce que Bopé ça a confiance Wana. Son azo s'est retrouvé place à jeunesse sur les arbres. Je pense que Rosa bien. Donc je pense que tu repousses Ana, ba guerrier peut baza kuna la Sima, tu repousses Ana to solana ba guerrier combattant. Après Wana tu reçois Ana héritier Watanabe. Donc tu pousses un peu to sola. Toyaki le vit pas oh abengisa ebiso. Tu solana ba guerrier combattant malgré bazaki éprouvé. Bon mon agango to moni bango parce que et dans tournant Montréal jeunesse par rapport à Lévi Paï. Déjà, on a guéri combattant. Tu dois eu la Lima. Batbola n'a vu partout. Dans le Canada, dans les États-Unis. Héritier Watanabe Baza Awa. Bonsoir, eu la Lima. Mes condoléances, un peu que maintenant, déjà, c'est Silaki. Mais quand la mythe de la 40 jours. Arrêtez de bien! Yokelanga Eloko Oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant, business class, VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse Oyo. 39 boulevard, Jubilé, Bruxelles, 1080. Métro Riboukou, l'une 2 P6. 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Yula Lima, Nassir Badbalando partout, Toé Awa, on a tourné à jeunesse, qui organisé dans le Vipaï, tout le monde fait présence, Nabino Awa, présence fait héritier Wata Gogan, Badbaola Nabino Nabi, Bino Boaba japonais, surtout, Lelo mode Lelo, et comme on a normal, na Kinshasa, comme on a bandé Goso, Balati, Yula Lima, Nassir, Batmapoto de Jessi Bayebio, un mot d'abord pour un tournoi, un mot P. Par rapport à Matanga Yamara, Nengel, les Kanaki, Batala Kiango, Kalamine Tepe, Batbato, Pesabango, Nelly Bogena, d'abord un mot pour Yula Lima, Neto s'est retrouvé. On a pesé dans le Toubana Poto, nous surtout Bambo Tebele. On tient bon biso bagé combattant tout ça. Toi on a maman c'est l'histoire d'Ayaki. Comme ils ont tourné à Levipaï, à Zalagi Awa, à pesé une invitation. Il y a bon biso, tout ça Awa vraiment. Tout ça Awa. Bon, Manga Passi, Tolo Bangake, 40 jours, il y a Massa Nabiso, bientôt là, ils allaient. Tolo Garan émission, il y a Fimbu na Fimbu, il y a Peggy Tita, qui est un piano, Tolo Zanabino tout, assemblée, il y a plateau, Tolo Peste la idéologie, il y a 40 jours, il y a Massa Nabiso. Tout le monde a un poteau, il y a un bijou, il y a Patrick Kaouz, il y a Miyake, il y a Moukoko, aux États-Unis, et Richo Kito, Bosé Belé. Arrête, bosé belé, sur la même le bois car tout passe, mais la paix c'est bien tout cas bambo t'es belé, et belé vraiment, et belé. Irakien, bana poto ba Hollanda yo, tout ça en direct. D'abord bonsoir. Un mot pour notre tournoi au monde a bino sous baguette, tu dis que toi na matanga yo le sal lobby. Pesara moi ba mbote moi justement balandi. Ouais, petit international. Malgré va nasi bazoyoka. On salue tous les masses, tous les V à Paris, à monde entier. Vous avez combattu les Leuza Festival. Malgré que la 40 jours, mais les Leuza Festi. Tournoi, loisirs, football, les acquis, les Leuza le roi. Final quoi. On est sanguis sous les lots. On est bandal les sangani les lots. Bandal kang, lingua la par-ci par-là, tout ça. On a bandal latéralement. Dans le monde entier quoi. Tout ça là-bas, Watanabe, Gogan, Motona, Tembazana, dans les Leuza Festi, tout ça dans les vies pas donc, vous doyez au sous le bord qu'on a tournoi, qui est tournoi sur ça, en plein, c'est les vies pas. Merci beaucoup, Kata Madoussou Nassir Toroya, jour à 40 jours, Balani Bisso, Zara, Pessama Mbote, parce que donc aux héritiers Watanabe, quelques mots, Pab Saraye, on a remis à B, de l'unité c'est que ça, cardinal, même moyen, c'est que c'est ça. Les vies pas une seule interview na bango nyoso watana baza bandal tombé parallèlement gagner bango tout minga olobeate bandalungu yango paradis ne tolinga ba tout bana Paris mbote na bino bientôt 40 jours tole la kaka mais est-ce que ça ne to tikali à final bandalungu tombé parallèlement nzambe na bango ba benga mikolo abe non c'est le beau mess to gonde tolinga kaka na bisa. Merci Zara.
Merci, ça commence bien, ça finit miam. Hein? Héritier Watanabe Gogan, vraiment je vous dis, le Vipai à Parenaki, balle de vacances, et par rapport, il y a ma jeunesse congolaise, jeunesse il y a Congo, Mobimapé à Kinshasa, et surtout précisément on a commune à Bandalungwa. Héritier Watanabe était là, Fifi Siwa, je pense que Tosololi, Tosuit tant que Solonais, Héritier Watanabe était parce que il y avait eu du full, mais déjà le Vipai qui parrain à l'événement, à lobby na micro na biso, merci beaucoup na Jantini Ngobila. Merci na caméraman Yanzambe, balobi Dominique Amoulumba Kankou, parce qu'il y a Zalarawana Pembe na Peggy Titan. Merci na Batutu Bolandi Peggy Titan. Merci na Jérémy Massoudi depuis quelque part Maître Razé, na Moné Pazawana. Merci na Batutu Bolingara Peggy Titan, Boza Ebele, Maison Fredor, Kalaming Tazoya na Kinshasa, Abière à Luxe. Merci aussi na MCT Image, Batutu Bolingara Biso, Peggy Titan le Parallelo, Angèle Moussoeli Makizembe, Ia Coco Arafat, na Sanité, grande sœur chérie Nancy, depuis quelque part, d'abord à grande sœur Nangaï, Nancy Tiamouna. Donc Nancy Tiamouna, la femme de l'X, depuis quelque part, Batutu Bolingara. Namonipe grand prêtre, on a pas Kuna, malgré que l'Obaralisou n'a pas télévision, merci na Batutu. Bon, on a toujours branché parce que ici on est là pour vous communiquer et informer. Donc, écoute à la Mikolozali Koya, toujours là, Peggy Titan, le Parallelo France 24, na commune à Bandalungwa, ça a été très super. Vraiment, merci à Lévi Paï, au Azaki Parrain, il y a organisation Oyo, Otomonifement, Bajen et Belé, Bayan qui met niveau, on a moni héritier Watanabe Bakuluna, Watabwa Kimbongo, il y a des gars, donc, vous nous avons commis Bitumba. Papson Makungi, Omoni Kendiana. Aïe, yo ya fait. Fali un peu. On va te là qui a donc Maramboy qui est bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.